bana nzambe mbote na bino nyonso bino mto Olanda mateya o nazo pesa bino nzambe pamula bino de partout vous allez mateya o Olanda est intitulé Pourquoi je souffre. Pourquoi je souffre? Pona nini nazomona pasi na pasi we esilaka te ndeko nanga nakosenga na yo oranda mateya oyo oza na papier oza na stylo oza na bible soko za mwasi oza na kitambala ndeko nanga landa ngo de près okoyeba pourquoi yo souffraka. Mes chers frères et sœurs, okosala ba prière ya ndenge nini mais soko lali bambwa bazolanda yo oza ko bondela na bandenge nyonso na butu ba mari de nuit ba femme de nuit bazoya bazotika yo te ndeko oza ko bondela ozo kota ba jeune ya ndenge na ndenge mais rien eloko esalama te na butu ozolota ozolia na ba restaurant olio ozolia na batu oyo yebite oza ko se retrouver na Kinshasa yo muto zalaka na poto oza ko se retrouver na bekol ozo tanga ozo sala ba uniforme ozo ko bondela ndenge koki oboti mwana ya autiste ozo ko bondela ndenge koki oyo ko bota sumana mso ya autiste ozo ko bondela ndenge koki ozo ko bota mwana oyo mayele ezate bandeko na ngai bola na bukebi nyonso oza ko bondela ndenge nyonso ba mauvais rêve ezosila te oza ko sambela obina siko na kosala nini eloko moko ndeko ezosalama ezate ndeko na ngai oza ko bondela fibrone ezosila te ezolungwa te oza ko bondela ba règle douloureuse ezakaka oza ko bondela olobi na za mama ba prière papa ba prière na butu soko lali ba policier bazolanda yo ba militaire bazako landa yo oza ko se retrouver na zamba oza ko se retrouver ba place moko lobi mais nayi ko sala nini awa oza ko silisa ba faux de teint libala ezate bazotala elongi na yo bazomona elongi oyo ya yote ozo kende pa batu ndeko zolumba solo au comité ko kweyaka na ba malade ya ndeki mais ozo ko bondela ba verset na butu ba psom nyoso silisi ndeko eloko ezate yango ndeko na ngai na koyebisa yo lelo luka oyeba soko d'abord oza un né de nouveau luka oyeba ndeko soko zali croyant né de nouveau tango yo kendaka na église oyambaka Jésus Christ ndenge nini oyambaka Jésus Christ ndenge nini oyekaka buna église omoni bato tinda moto yobo bano tinda moto omoni bato bano sambela yobo bano ko sambela ndeko na ngai lelo okoyoka biloko o esalaka ke obondela ndenge ekoki mais eloko moko ezate aloba ndeko na ngai tokotanga verset moko eza na Bible na Jean 3 verset 5 Jésus-Christ azoloba kuna alobi si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, cet homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, voici l'interprétation correcte de ce vrai verset. La naissance physique se révèle insuffisante. La naissance spirituelle s'avère indispensable si l'on veut entrer dans le royaume de Dieu. Yangwana ndeko na ngai na Bible na 2 Corinthiens 5:17 balobi si quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature. Mais ndeko na ngai bino bozwango kaka ba récitation. Bokoma ko réciter kaka si quelqu'un est en Christ. Même ba satanisme ba yela bino kaka si quelqu'un est en Christ. Est-ce que c'est vrai que yoza si quelqu'un est en Christ? Non. Yangwana zomona ba passe aussi la yote. Ba passe aussi la yote ndeko Bible lobi na Job 5:6.
Le malheur ne sort pas de la poussière. Tout malheur a une cause spirituelle, car ce qui est visible vient de l'invisible. Ndeko nangai, ozako silisa ba fond de teint. Ta mususu ba kozwa téléphone après ba ke ba boaki yango. Eloko moko zo sala mezate. Alo bandeko. Boyoka epai Satan kanga biso. Otala ba péché oyoyo eza komonisa o pasi ndeko nangai soki yo oza impliqué na kati. Okoki komona ba pasi 90% te soki ezo uta awa te na biloko nkolo, biloko oyo nzambe, biloko oyo nazopesa bino sikoyo. Oza muta mabondeli. Obondelaka na ndenge na ndenge, église ezanga te, ba séminaire, ba jeune, biloko tu wana oza nango na kati. Mais ndeko nanga pasi esilaka yo te, butu moi. Pourquoi je souffre? Pona ni nazomona pasi, ndeko nanga omitala nanu yomoko. Omitala nanu yomoko avao akize bato. Ndeko tala nanu kati ya ndaku na yo, makambo nini eleka na kati ya ndaku na yo, avo bima libanda. Ndeko lukoza la propre spirituellement, tala ndaku na yo, oyeba nini ezo pasi na kati ya ndaku na yo, po luka bato libanda. Alors ndeko nanga, tozana biloko misato oyo bomaka biso. Ezaka misato. Bolanda boyo kwa sikoyo. Eza ya liboso bandeko nanga na les liens sexuels. Soko tangi na Apocalypse 18d. Bino bolingaka batangi la bino bolinga aussi ba Bible te. Boza na bandako na bino bozo ba Bible, botanga na Apocalypse 18d. Ngana opesa bino kaka ba explication. Balobi boye na Apocalypse 2, oui 18d. Attention mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Entretenir des relations sexuelles pécheresses avec n'importe qui, le temple de Dieu sera un refuge de démons. Attention mes frères et sœurs en Christ. Entretenir, n'est-ce pas, des relations sexuelles pécheresses avec n'importe qui, le temple de Dieu sera un refuge des démons et un repère de tout esprit impur. Ndeko Bible zolo baboye. Soki yo lelo musala na yo ozi mbale otiki, ozi okuno tiki, okekuno tiki, okekuno tiki. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque relation sexuelle pécheresse est une infestation des démons. Mobali wana aute kosana mwasi mususu azuba demo kuna tangu yoko ya na yo apesi pepa na yo. Donc nzoto na yo ekomi dépotoir. Nzoto na yo ekomi repère ya ba esprit impur. Ndeko nangai chapenda matoyi na biloko na zolo na yo. Soko tangi na Apocalypse 18d okomona kuna bakomi likamba bakomi nini yango na lobi na bino ke explication nango ya liso sotangi balobi attention mes chers frères et sœurs, entretenir des relations sexuelles pécheresses avec n'importe qui, le temple de Dieu devient un refuge des démons et un repère de tout esprit impur. Alors bandeko nanga so qu'est-ce qu'on a Bible na Proverbe 6, 27 à 28. Yoko kunande balobi. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Ndeko nangai. Soki yo ozu makala ya moto tiango awa yeba yango kendeko okozika. Soki ndeko nangai oza kotambola likolo makala ya moto yeba kendeko nangai okozika. Wana ezalaki ya liboso to parler sur les liens sexuels. Yami bale ndeko nanga eza nini? Ezali occultisme. Pourquoi je souffre? Pourquoi nazomona pasi? Et loko liboso ezali les liens sexuels ndeko nanga na expliquer bino. Yo ndeko nangai okenda na mibali 10, 15, 20, 30.
Jésus-Christ a lobby, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans Jean 14, 6. Yo landin zela o ya yomoko. Ya yomoko, et badou kriyo le ba problème. Ndeko nangai, toye na po mi balé occultisme. Na occultisme ndeko balobi nini? Occultisme za nini? Eza biloko ezoko relier banganga, ba charlatan, ba marabout, la sorcellerie, nyonso ba binga on kati ya occultisme. Alors na occultisme ndeko nangai tozo tanga na Lévitique 19, 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes chers frères et sœurs, la Bible interdit formellement de consulter les féticheurs, les marabouts. Tout ça, ce sont des serviteurs du diable. Alors, mes chers frères et sœurs, dans ce verset, que dit la parole? La parole de Dieu dit, tout contact avec l'occultisme, même s'il a été léger et bref, ouvre une porte d'entrée. Même si il a été léger et bref. Ndeko nangai, yo kepa nganga, oke kotika photo, oke pa nganga, oke kotika manzaka, oke pa nganga, oke kotika loko moko boye ndeko nangai. Bible lobina yo, il est formellement interdit d'aller consulter ces gens-là. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs du diable. Toutefois, mes chers frères et sœurs, tout tanga na Proverbe 6, 27 à 28. Balobi kende kosoko zo tambola likolo ya makala ya moto kozika. Yo ke kuna otamboli. E suka nango ndeko oziki. Alors ndeko nangai tozo tanga siko tozo na occultisme. Balobi na Jérémie 17, 5. Maudit, je lis au nom de Jésus-Christ. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ndeko nangai, verset oyo bato ebele ba comprendre ngo te. Balobaka iko konte na papa na yo te, po papa na yo saka muta mukili. O konte na Nzambe te, papa boti na yo konte na itende ni. Ok pa no kono yemta simba azo supporter ba classe na yo, o konte na itende ni. Nzambe yo futuro minerval te. But verset oyo eza pona ba sataniste. Verset oyo eza kolobila banganga. Yo tiki basali na Nzambe. Oke koluka banganga. O tiki basali na Nzambe. Oko luka ba sataniste. Ndeko komona yango. Yango na ndeko nazo rappeler bino. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ndeko bato nyonso Bible zolo bana bino nini? Que Satan est le père du mensonge. Cela veut dire que ces serviteurs, ces ministres, les satanistes, les sorciers, les charlatans, les marabouts, tous ces bandes de voyous, ce sont des serviteurs du diable qui ne sont pas dans la vérité. Yo keko okepa na ye pa nganga mutoyo abenga na ba demo o bazana nzoto na yo. Or ba demo wana o bazana kati nzoto na yo. Na féticheur wana bazaba na tata moko mama moko ya obenga na ba ndenge nini. Jésus-Christ azolo banabiso bien. Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, c'est que le royaume de Dieu est divisé. Or, Jésus nous enseigne que le royaume du diable est uni au mal. Ce royaume n'est pas divisé. Donc, ce qui pas naïe, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va déplacer la maladie. Il va déplacer les démons qui sont à l'œuvre dans le colo à droite, à Tchébamon au Congo. Allez, yo lobi ke na biki nzoka ndende ko bazo sakana yo. Yo mwana Nzambe ozo ki ne pas féticheur. Yo mwana Nzambe ozo bikate olandra mate ya sataniste. Or balobi un sataniste c'est un adversaire. Yo zo na mate na ye ozo ke ne pas na ye po abondela po na yo. Ndeko nanga ndenge ni pas ko sila yo mwana Nzambe. Alors, totangi na psaume 56 7 balobi nini? Tout ça toujours occultisme.
Balobi, ils complotent, ils se cachent. Ils observent tes traces parce qu'ils en veulent à ta vie. Ndeko, tango yo kendaki pa nganga. Tango koti kuna, oyebi eloko nini yo otikite. Oyebi eloko nini yo bimi na yango te. Na psaume 56, 7, parce que bien, ils complotent, ils se cachent, ils observent tes traces parce qu'ils en veulent à ta vie. Donc, kuna pa nganga ndeko, ozui demo moko abanako accompagnaka yo na vie na yo mobimba. Parce que epa yo kendaki ezanzela ya nzambe te. Jésus-Christ a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais yo sikoyo ki kosala nini na ndako wana? Na ndako ya masumu ndeko na ngai. Oza koluka bandoki partout. Yango wana lobi omitala nanu yo moko po yeba ozo souffrir pona nini. Ndeko na ngai, yo mutu okoki kotanga na psaume 118, 8. Balobi kuna nini, mieux vaut chercher refuge en l'Éternel. Ndeko na ngai, yo mutoke kuna. Yo mutoke kuna. Okoyeba okendaki kuna pourquoi. Ndeko, troisièmement, eza nini, eza les malédictions héréditaires. Ndeko na ngai, les malédictions héréditaires non brisées. Bible l'Unabiso, les péchés des parents, na nombre 14 et 18. Les péchés des parents affecteront les enfants jusqu'à la 4e génération. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'origine de quelqu'un peut influencer sa vie. Des démons peuvent s'installer dans une personne suite à ses origines, de génération en génération. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne sommes pas conscients des malédictions que nous avons héritées. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Ndeko na ngai. Ba malédiction ok n'est pas ba serviteur de Dieu oyo ba yebi Bible te akol pesa yo mateya ya kosepelisa yo ndeko na ngai. Akoloba na yo nini? Akoloba yo za chrétien. Malédiction ya parents ekozwa yo te. Malédiction familiale ekozwa yo te. Ndeko na ngai yo kwanga bien. Jésus tango ayaki akutaki bandoki. Pe tango akei atikaki bango. Abengana bango te abomaki bango te. Yangwana lobaki, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Jésus-Christ, c'est à nous à prendre l'autorité de briser ces alliances. Ces alliances, les liens héréditaires, c'est à nous à les briser. Jésus Moutou a brisé yango. Et ndeko na ngai talaka epai yo zolanda mateya. Ndeko na ngai vraiment na nzambe ayeba mosali na nzambe na ba verset biblique na interprétation ya ba verset biblique. Eza na bato ebele ndeko yo moto zolanda nga lelo na mateya na banzi bolanda inga muke na makambo muke ya politique parce que mboka eza kokufa tokotika ba brebis ya Jésus-Christ ndengwana te. Bolandenga pe kama mukena makamususu ya nzila imosi pona peuple ndenge bazo mona pasi. Alors lokola makambo wana na sena silisi yango ba mususu ba zwisi ko relève na bina zo zonge na bino sikoyo na makoma nzambe. Na tike pe makoma nzambe te parce que ba disciple nga balanda toujours ba enseignement. Alors bande ko ngai yo mutozo landa ngai yo kwanga très bien. Okomona ta mozo na mateya na droite à rouge ba koma s'abonner. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai mobali. Je suis un chevronné dans le bas. Fina s'abonner. Tant nazo bimisaka mateya, olie yo okende ko lukanga na YouTube. Omuna kaka portable ne langa mbala moko mateya ozu yango. Ndeko na ngai na malédiction eloko nini elekaka kuna landanga de près.
na banzi totangi na Nombre 14 et 18 ndenge Bible ezoloba que les péchés des parents affecteront les enfants. Yangona ndeko bomona famille mususu okunokuta bazana ba docteur, bazana ba docteur, bazana ba ministre, bazana ba pasteur, nyonso ezali. Parce que ba parents na bango bazalaka batu oyo basemaka amour, basemaka biloko ya malamu. Mais par contre, na ba famille mususu okunokuta ndeko nanga musana bango kolela na kolela na kolela famille bandoki batonda po balia batu famille ne koma na libabe et avansaka te eloko moko salamaka te. Ndeko nangai soki mutu alobi ba péché apparaît kozwa yo te ndeko nanga azobungiso pe yo yebi Bible te. Mais okoki ko briser ba alliance wana parce que ozalaki te. Pona nini okuta na famille mosusu batu mbale babotaka te. Okuta na famille mosusu batu mbale bazana maladie épilepsie. Biloko yanyo seza biloko moko ya ba liens héréditaires. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, na lobelo moko parce que minutes aussi là. Na les malédictions familiales, ezana loko moko babengaka héritage et consécration. Na kosala tout na semaine on a expliqué bino héritage et consécration. Soko botamaka na ba para ya milimo ya mpinto, ba para o bana au service satana. Ba kosala héritage, bazui so botama set, bazui bana mi balete ba pesa ba misala mabe. Bazui siko yo ba tie yo na kati ya consécration, c'est-à-dire que vie na yo mobimbo ko dépendre pas Satan. Yangona ndeko lokola nani yo brisa bali wana te obanomona kaka olelaka nolelaka olelaka nolelaka pas silaka te. Solution ezali ni bandeko na ngai, solution ezali confession et repentance. Il y a une différence entre confession et mes chers frères et sœurs et repentance. Confession et l'ukoloba, avouer tes péchés et demander pardon à Dieu selon 1 Jean 1:9. Repentance et l'ukoloba, prendre la décision de ne plus faire ce que tu faisais avant. Donc, tu te repens avec sincérité. Alors, mes chers frères et sœurs, solution est la confession et repentance. Alors, nous avons la Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient compassion. Obtient miséricorde. Je reprends. La solution se trouve à la confession et repentance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas, n'est-ce pas, de vraies convictions de péché, il serait souhaitable d'attendre et continuer à subir les conséquences. Alors, bandeko nangai, soki biloko wana nyonso ya solution, ya confession, esili, oyo nga naza na spécialisation nango, ozo continuer kaka komona ba pasi. Ndeko nanga na koloba no boye, soki yo remarqué que oza no propre, mais ozo continuer kaka komona ba pasi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit, les souffrances peuvent être éducatives. Les souffrances peuvent aussi affermir. Ndeko, yo zana pas propre. Mais au mona ka passe, au mona passe kaka souffrance la souffrance ezana ngo bandokite. Ezana ngo pe elo ngote. Mais Bible nous abiso, les souffrances peuvent être éducatives et les souffrances, certaines souffrances aussi peuvent affermir. Bandeko nangai, qu'est-ce que Job a sala pour mon passe? Job a sala mon passe pour nani? Tout le monde nani les jeunes pasteurs Timothée. Azako belle estomac tout ça amona va passer belé de konangai mais asala ke lokote. Tout le monde qui apôtre Paul azo travailler ne charde pas na nzoto. Asala ke lokote. Bible le na biso na Paul dit na Timothée 2 Timothée 3 12. Soki botangi na 2 Timothée 3:12 eza koloba kuna na bato balingi nzambe me baza persécuté. Oza persécuté kaka pona ozo servir nzambe
po olingi nzambe mais ozana masumu te ozana ba liens héréditaires te ba liens familiales les te ba sexualité ba péché les te même mes chers frères et sœurs ozo souffrir donc bandeko c'est pour ça dans le lobby beau s'abonner pour na bano like sabino moko na moko mikolo ya na olobana bino même lobby na expliquer bino héritage et consécration ce qui n'a cessé héritage et consécration na bana ko expliquer bino pe ba thème oyo les souffrances peuvent être éducatives. Certaines souffrances peuvent aussi affermir. Na pesi bino exemple ndeko na lobi ke Job asalaka na rien mais Job amona pasi et sa souffrance a perduré. To mona ki dia chrétienne ba bomaka dia chrétienne ba koselaka ye mais asalaka ne lo mokote. Jacques apôtre Jacques ba bomaka ye amona pasi ça le côté. Apôtre Paul a souffrir. Pour nini pokaka avec la puissance à servir nzambe sata tindi ange naye achaye et char de nanzoto sikoyo Paul a comme pateya au mona zo tchapenda boye na ba pasi mais nzambe assez na nzambe 3 fois nzambe alongola ye char de wana nzambe alobaki na nini grâce nanga koki bandeko nanga na banzi ekoki oyo nga na yo na bino toko kabwana na banzi bandeko bolandi mateya oyo pourquoi je souffre pona nini na mona ka pasi alors bandeko nanga luka otala biloko nyonso wana na ba lien sexuel soko zali te tala na occultisme otikaka nini pa nganga opesaka photo pona nini bible lobi na yo nini na occultisme na pesi bino ba premier sato oyo bomaka biso ezali les liens sexuels occultisme na les liens héréditaires les malédictions familiales yango na ndizo bomaka biso na pesi bino na chaque étape panga na likiwana ba verset ko keni na yo ko luka place mosusu te soko tangi na 1 Corinthiens 6:18 Paul azoloba nini quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est extérieur du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Là, qu'est-ce que Paul voulait nous dire? Paul voulait tout simplement nous dire qu'il faisait distinction entre le péché extérieur et le péché intérieur. Alors, quelle différence y a-t-il entre péché extérieur et péché intérieur? C'est ça. Bah, oh, on a péché bino, et ça va péché extérieur, et ça va péché intérieur. Péché intérieur, et ça na infestation na des démons. Ce qu'on commettre, on va démon ba côté dans notre na yo. Or, péché extérieur, et quand ça va démon dans notre côté. C'est pour cela bateau ba yaka panangaye. Na péché extérieur, na côté ça ba génité. Na côté ça bango ba gêne na péché intérieur parce que na yebike ba démon ba na kati nzoto il faut ba bima. Alors ba gêne na côté ça bango et les 3 jours té. Parce que gêne il y a 3 jours na biso ba chrétien na Bible gêne wana ezalakate. Gêne à 4 jours, 5 jours, 6 jours à sec ezalakate. Mais 3 4 5 jours aux akolia aux sabani wana ezalaka nango. Mais à sec à 3 jours gêne wana existakate. Et pardon, à sec il y a 4 jours ezalakate. Et soukaka na 3 jours. Allo bandeko na bosele pour le banabino ba oyo balandanga nyonso balobaka ke non balandinga bazu numéro de téléphone te mais téléphone yango nazotika 06 51 03 92 89 06 51 03 92 92 89 voilà bandeko nanga numéro nanga yango wana mais mikolo nyonso bozoka liloba tipa to suka na banzi na mukolo moko bono zo 2023 zala na kaye bandeko na ngai zala na kaye zala na bik tika te nzambe apambola bino de partout boyali bozana kimia bolembate tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup, au revoir.